Ndeko na ngai bandeko na ngai sango ya mawana pasi na mboka na biso ya Hollande. Mama wana bozomona mwana na yaki alobi ne mama na posa ya quelque chose mama alobi zera na si sosala musala nazo sala na pesa yo. Mwana alobi te ifo pesa nga sikoyo. Bandeko bosambelaka pona bana. Mwana eko mama alobi ne zela. Mwana kozela boya zumbeli chuba mama mama wana kufie. Na mboka endove na kati na Hollande eloko esalami na Hollande bayaya to sambelaka to tikaka bana na maboko ya Nzambe lozomona mwana makambo ezozala bien te sala prière mpona mwana bandeko na ngai bozokufela sentiment bozolanda bana te mwana bomi mama awa na Hollande atubi ye bambeli mwana oyo abimi na libumu ne 9 mois mama akufi likolo kaka abanda kosenga mama lobi zela oh Boto ya MDG de TV mafuta ya sika ezalinga wabino mère d'Orcas la grande dame nzambe apambola ngai bino ka nde tomesana oya kopesa basango mpe kopesa conseil bandeko lelo toza na sango moko ya mawa ya kopesa bino ya mama Lydie aza servante de Dieu azalaka na Hollande mama oyo bauti koboma ye koassassine epai ya mwana oyo abota mwana na ye propre mwana ne biologique na kombo ya Jabet ce garçon a 24 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ndenge toyoki bato bazo expliquer bando bazana Hollande balobi ke asengaki mama eloko et la maman l'avait demandé d'attendre kozela na nde miss maman ngambo. Donc il y a une nuit à 9 vendredi dernier pendant qu'il dormait ndenge toyoki et ce garçon a mbeli ya koti na chambre maman bani ko tuba maman bambeli ya ko tuba. C'est comme ça, maman va crier. Et les qui n'a mobile à 14 ans, Yoki, à Mbango, le temps en ambulance, elle est morte sur le champ. Donc, ça a certainement hémorragie. Non seulement ça, Bambelon a certainement touché qui va côté Moussoussou Oyo. Il est trop sensible à Nanzoto. Les amis, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Moi, na Oyo Boti, Obimisi na Mokili. Toi qui paraîtrait à beaucoup de bananes, mon n'a pas si. Boyebi ba réalité ezala na bamabala et certainement les soleils si là na papa ya bana kobo la bana bandeko ya facilité seul parce que éducation est un devoir maman na ya papa kobo la bana est responsabilité ya maman na ya tata. Aujourd'hui il y a ces réalités tout le monde est belé à des parents des missionnaires. C'est vrai ton côté a trop kunaté, c'est vrai c'est un domaine où il y a à manger à boire mais toyebi bamambo oyo ezoko se passé et mwana o bandeko abomi mama na ye mwana abomi mama na ye et ce n'est rien d'autre que Melimo Mabé, c'est pas normal. Cet enfant était utilisé d'une manière ou d'une autre et eza mawa pe pasi ezala mwana oyo boti moto aya boma parce que tant on a vu message on a vu ba image parce que ndeko mama moko et toyebani ya prophétesse mutatindeli ngai ba image mutabeteli ngai lisolo parce que bayebani na mama wana batanga na ye basane ba cours théologique esika moko bayebani en fait bazana groupe na bango moko oyo basala ba partage boyebi nde ba groupe ekoma WhatsApp lelo entre amis serviteurs de Dieu collègues ndenge ezala kaka bazala pe na groupe na bango bazala ensemble avec cette dame. Atindeli nga même vidéo totiela bino na suka comment est-ce que la maman était en train de motiver et bandeko baike par rapport à la réalité la vie courante quand on est basal na nzambe to mesana ko sala et maman azaki en bonne santé maman belaki te et bonga ta boki muta bela ya umela na maladie ota sala ki accident mais muto azalaki bien lali son fils viendra ya kobomaye pona nini kapo asengaki eloko e kaibisa mwana azela. Vous vous rendez compte. Bandeko, j'ai réalisé l'amour d'une mère pour son enfant. J'ai réalisé certainement à cause de l'amour à Liboso. Parce que mon maman, bon, à mon coloté, elle est dans les quarantaines, moins de 45 ans. On dirait 44, 42. Et là, moi, bah, jarwana.
bokomona ye pe mwana ye ya bolenge parce que le garçon a 24 ans s'il vous plaît. Mwana na ye ya bolenge, mwana na ye ya bolenge. Le garçon a 24 ans. Na bande ko réaliser bolingo ya mama pona mwana. Les amis, surtout mwana ya liboso. C'est vrai bana nyonso bazala bana tolinga bana nyonso ndenge moko, mais ezalaka na connexion moko to eloko moko boye de différent entre mama na mwana na ya liboso. Surtout bana ya mibali, je sais pas, eza expérience personnelle et puis ba témoignage pe ba masolo pe toyokaka na baninga mosusu. Et c'est le premier o abengi yo mama. Ya liboso abengi yo mama. La première personne de bimisi na mokili. Ota lo réaliser. Moi je me rappelle tant moi nanga ya liboso za na moké, à chaque fois je le regardais, je coulais des larmes. En fait, je réalisais pas, c'était tellement immense la chose. Waouh, maman na komi maman. Et mon fils est né na boti moi nanga, je crois que j'avais 23 ans, 22 23 ans. Et aujourd'hui, il est déjà adolescent. Donc en fait, ota la moi na bimisi mutu na mokili. Et yene mutu liboso abengo mama. Donc vous comprenez un peu eloko wana. Yaya baleki na ye. Et un moment pe ndenge ezala oka pa akoli e amo na zaoka na otala ye akepe supermarché ko asombi pe biloko pe ndenge otindaki aye nango pe wow. Esala eloko moko boye. Donc et puis bazala bana oyo c'est très dur, c'est très rarement, c'est très difficile oka mama kangele motema. Bazala bana oyo tu sens que bolingo mama ezala tellement makasi sérieux. Bana moko oyo asa différent en fait parce que asa ya liboso. Vous comprenez? Donc c'est quelque chose oyo je peux même pas expliquer. Donc ce sont eza mystère mo boye. Je crois ba maman bana ba comprendre le kwango. Et na réaliser bolingo wana ya mama envers son enfant. Et tobi mingi bana ngwa liboso bazala ba bitumba mingi. Bana ngwa mingi liboso bazala mambo belé mais malgré ça vous sentez que mama lingaka ye. Aopesa ye eloko aopimela ete ata siliki mais moment et ils savent que mama lingaka ngai bayebaka ke mama lingaka ngai. Moi mon fils azala so bani ko importine ngai sono baki non ata na boye na kangai motema tisuka nango na opesa ye po ayebi ke mama opesa. Et en fait j'ai réalisé cet amour là, l'amour d'une mère pour son fils ou encore pour son enfant. Et plus grave, moi na ya liboso, j'ai réalisé ça. Et cet enfant va un matin se lever comme ça na kanda, abombi kanda moko boye po asenga mama eloko et puis après et soukiti na kozwa penza mbeli ko tchuba to pe ko boma mama. Et cause alaka influence moko négative bandeko na ngai lo mosote. Yango bandeko na sali émission pour interpeller aux parents. Vous allez constater, ces derniers temps, eza na molimo ya rébellion na ya révolte. Eza makasi na ba vie ya bana. Surtout les enfants en Europe. C'est partout, même en Afrique, on a ba Congo na neto tikela ngo kala eza sundenge ezalaka te. Et bana ba jeune bana ba koma ba manquement moko boye, botokota réseaux sociaux, YouTube, TikTok. Bon mona des fois ba vidéo ya ba mambo moko oyo na ba époque na biso ezala te. Au mona un jeune une jeune aye na caméra aye ko finga moboti ya mutu afingi ka moninga na ye to pe mutu mo bayoka na rate ba solo la rate tanga sisi ko finga ye ka fingi mama botaye fingi tata na ye fingi bandeko na fingi ko et puis ba ma finga ya mabe oto ko même pas ko mentionner parce que ça la mato y passe génération moko o bat ba oloba bazolo bata une génération sacrifiée. Apparemment ils ont raison. Parce que la réalité, moi, s'est passé inconcevable, inimaginable. Donc, na habité. Les amis, c'est hallucinant. Comment moi, ma maman, en fait, je ne cesse de réaliser, de penser à ça. Je ne sais pas, inconcevable, vraiment inimaginable. Et, ouf, les mots qui les boma kande balobaka. Donc, en fait, c'est au-delà, il y a makanisi nanga, il y a mutu nanga, il y a makasi nanga. Donc, nazo ba même pas na se situer wapi.
bandeko na nga je disais que eza na molimo ya rébellion moko mpe ya révolte actuellement eza kotambola na bavie ya bana na bavie ya bajeune gens surtout na poto mwana kogangela moboti n'importe comment oyo epa na biso na ta na biso na baepoke na biso existaka te na baafrika ata mama na tort to papa obanda na ndenge bando oseton okobanda na ndenge otombola mongongo me na poto surtout mwana ayebi kaka na badroit na ye eke likambo wana azali na raison me attendez eke mama gangelaki ye to papa to me bolinga te raison pour laquelle bandeko nous devons vraiment prier buka mabolongo parce que esprit eyokaka langage ya esprit. La Bible dit derrière toute chose il y a un esprit. Un enfant manquait déjà du respect à son parent, maman na eto na tata na ye, eza influence moko eza na no normalité. Et c'est vrai tokoloba éducation oui, mais papa moko te maman moko talinga mwana ne abeba. Et bien qu'il y a de ces réalités, na balolenga roboko le labana, mais croyez-moi, ba influence mingi zo utalibanda pe. Na ba école par exemple, bana lolengi na bango moko ya kolakisa to pe ya kotangisa ya koboko le labana. Et surtout n'oubliez pas que nos enfants surtout en Europe passent plus du temps à l'école qu'à la maison. Là, na utotika bana na 9h, na récupérer bango ti 15h30. Et tant barozonga l'état balia bape mamuke butu e yindi bakelala et ça routine à chaque jour. Donc le temps au passera plus na bango et ça week-end samedi dimanche aux na bango 24h sur 24h. Mais du lundi à vendredi bah passera plus temps na école, vous comprenez? Donc ba marabo belé bazozo ngo libanda na ba camarades na mindele na ba professeur et consorts. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Bande onangai, faut que tu aies rigueur, oui, mais plus use your mind, n'est-ce pas en anglais, hein? Utilise plus ta tête et pour réfléchir, peut que tu as paramètres. Mais sous vraiment, le sambo est indispensable. Le sambo, il faut ezala. Buka mabolongo bondelara pona bana. Tika bana na maboko nzambe a épargner a préserver pe a délivrer bango na baninga ya mabe na ba mauvaise compagnie na ba influence ya mabe ozo utali banda ouais to mona ngo moi des fois mon fils azaka c'était quand la semaine passée fana zolé rendez-vous na dentiste et tellement la bana lo bana ozo na zo zoate aye non maman zo benga dentiste na bise na benga te parce que nazali j'étais déjà en colère contre lui à ça que l'homme mona sepelaité. Et comme j'avais dit que na robenga ta bando ganga. Ando ganga na landinga bisi. Ngana mwana no po gangela ngai. Non na lobi mabete na zwa nzeta fufu na betaye. En fait, il faut qu'on utilise rigueur mais il faut obondela bande na ngai to zalaka charnalité to physique te. Il y a de ces réalités et ça normalité. Et ya normalité en tout cas, il faut qu'on ait intervention en Zambie parce que okoza la paramoko éduqué okoza paramoko oza na ba rigueur okoza paramoko oza matata ndenge tolobaka croyez-moi sans Nzambe olonga te sans Nzambe bandeko na ngai okokoka te donc il faut Nzambe azala parce que sans Nzambe olonga te vraiment il faut fléchir les genoux ko intercéder pour na bana ko bondela en fonction makomi na Nzambe. Parce que moi, na lipamboli Bible zoloba. Et lipamboli Nzambe la na pasité. Donc tu dois prier chagrin nyonso oyo monguna koluka alandisa na sima ya mwana na yo wa lipamboli Nzambe pesi fo boyango. Et makomi zoloba les justes qui craignent Dieu et ses enfants après lui. Il y a de ces promesses là oyo et pesami tope eza pona ba oyo ya Nzambe. Donc y compris bano bango baboti baza bana o il faut ba vie na bango ba venir na bango za la meilleure. Mais généralement pourquoi nous ne vivons pas ça? C'est simplement pour sous ça négligence, ignorance na biso parce que il y a de ces choses il faut qu'on réclame en autant aux hommes en autant tu dois les réclamer. Et nzamba mutute po kosa amwana mutute po wangana. Fléchissaka mabolongo rappeler nzambe ba promesse na rappeler nzambe
oya azali rappele nzambe o bana bazali esenga nzambe asimposer na vie ya bana yo. Oui, molimo oyokaka langage ya molimo. Nzambe capable. Bible ezoloba bato nyonso balikaka na ye bayokisa masoni te. Okotala nzambe te lobi otelengana. Jamais impossible. Bandeko na ngai lisolo oyo epesi pasi. Esali vraiment mawa nde eloko na yaki po to partager. To pe na lobela pe na senga na loba na bandeko. S'il vous plaît, priez pour les enfants. Nous devons prier pour nos enfants. Yana bato bele ba négligera ba aspect wana. Tu surveilles les enfants, oui, et ça bien, mais la prière. Il y a aussi de ces familles-là, nyonso bakipakate. Mama zana pona maambunaye, papa zana pona maambunaye. Ba mutazoko bazokota bazobima bana pe na ba vie na bango na ba kwe na bango. Yango bomoni bana ebele bakozwa maambo ebele ya mabe na ba internet et consort. Mama papa ozana obligation ya ko contrôler pe ya koyeba lo ni mwana talaka. Il y a des enfants là bas âge ya moke. Récemment il na mabetela nga lisolo mwana moko azana ba plus ou moins 5 ans. Déjà na âge wana mwana ota la pornographie s'il vous plaît. Na âge wana mais mwana naza ko pola. Tia okola na ebita oza ndenge nini. Par exemple, vous allez constater bana bazala plus na tendance à se pencher na babiloko ezara mabe. Au mona ils sont plus kolinga otala babiloko eza violent. Akotala catch américain. Akotala ba game ba jeu oyo akobeta ba game ba jeu oyo ezaka ya koboma ya makila. Moi mes enfants savent. C'est vrai bana bazala des fois na babiloko ba hypocrisie to pe ba skive moko du genre abi ke mama lingelo côté. So maman déplacé to za na te ochango. So amonio ala batami. C'est vrai ça bana nyonso basala nous moi aussi j'étais enfant tout ça la pe babiloko wana. Mais mes enfants savent. Ba game makila na linga te, je tolère pas. Ba jia ba robeta masasi tout makila ezotanga non j'aime pas. Ba babiloko makasi et rarement des hermo ba comment pour ba catch américain avant j'enlevais. Surtout ta bazai mike makasi j'enlevais. Au catch américain enlève. Biloko ya ba sina mibali non moi ça passe pas. Si vous constatez moi surtout soit comme okola bazami na ba tendance kaka ya ba biloko ba s'embrasser et bomoni so moi na komi déjà adolescent comment ba teen age wana à partir à 13 ans komata eza ba âge moi ba curiosité na découvrir mokili maramba mokili et ça ba moment ba pareil faut reveillaka. Vous savez de 13 à 19 ans eza la zone turbulence à kosakana te pona bana. Misusu bazaka na 17 ans à se ressaisir na e. Azui maturité, oka a commis pe responsable, bazali ebele. Misusu oka peut-être 18-19 ans, ça dépend. Mais ça déjà comment là bas 20 ans, bon c'est très rare, moi na ba 20 ans baby, ayoko bébé là vous voyez un peu. Bazali pe oka 19 ans surtout kelaki. Et surtout à découvrir ba maman a yebaraté a baby pe ya moko baza mais mingi âge à turbulence à bana ezalaka de 13 à 19 ans. Oui, de 13 à 19 ans mingi ti surtout ba 17 wana ba 18 19 déjà bana misusu azui acquérir maturité a commis pe responsable a silisi classe azui bac nae il faut que université Bomonique a commis qu'on s'organiser, vous sentez que non sans sa responsabilité ezali. Mais misusu peut-être donc il faut vraiment qu'on observe kabana. Il faut qu'on observe kabana les parents. Ya onga nazala d'accord te na ba université ya libanda. O mwana oke université azana so na 17 ans o aoke musika babotya ke na mboka moko songolo na linga ngo te. J'aime pas. Moi j'ai ma sœur et une cousine, moi, maman, qui est très intelligente. Tant à mboko sika, yem tando l'accent anglais. L'accent anglais. Et j'ai appris tellement rapide na loba anglais mbango puis l'accent qui to liko na yé. Le hasard professeur nanga, elle avait moins de 10 ans à l'époque.
mwana mayele akenda université na Luton bandeko na ngai ake kosala connaissance na ba camarade kuna bazalaki bato ba église de noir mais ya forme ya poto siko bajama banini inami même yaye abela liboma oyo akotiena maambwana aza congolaise mwana ana abela liboma parce que abandaki kotanga ba livre ya ba indien camarade moko kuna aza indienne abandaki kopesa bango ba livre ya kotanga en fait c'est compliqué mwana na moto eninga na ye et leki na ngana na zebisa bino lelo o bandeko donc il y a même pas moyen de parler vie est comment compliqué et puis quand ndanga kendaka na première année à université et sili atanga sous classité ti lelo oh non akenda sa journalisme azamayele vous n'avez pas l'idée akenda sa la journalisme aye kozonga non journalisme eza politique trop na kati ya okokata yaki na koloba mambo lokuta na média et les kate esimba te ok mais changer ta option et classe esila esuka na nzela nayebi ebele je connais ebele pasteur moko na Londres mwana na kena université na province papa ebika mwana kena kotanga azaki surpris moko babenga ba biso kena mwana boti mwana ke université na province bandeko mwana zuizemi et aboti donc au fait c'est compliqué donc ngala za d'accord na babiloko wana te c'est vrai bana malamu baza ake libanda ake pe ko apprendre et puis mais mingi c'est trop risqué moi j'aime pas et quelle université zala kana ndako donc bref parents veillent sur les enfants eza mukumba ya biso nyonso bana bana mike bato ba se reposer ou peut-être basi bakolisi bana ba leki ba étape wana bana kimia mais biso bana mike o tozolika kana nzambe et puis ko baisser pe brater parce que ça moboti lelo ba parents belé baba démissionnaire yana ngokate po maman zala ye moko abokola bana yemoko non maman za papa zali mais bazana bango na tante bana bakota babima na ndenge na bango basala maman na ndenge na bango les parents ne surveillent pas rien ils font rien du tout apesa ka biloko et puis asombika elamba ana tante kayu na ye et puis makambo na ye WhatsApp na ye TikTok na ye YouTube na ye azakutu na tante mambo mwana zo sala parents ayebite c'est comme ça moi na mon en France ba initié na sorcellerie ka boy na occultisme na école boyebi mindele ba mambo na pa na bango za normal izaki cours mobimba et occultisme il fallait ba para ba signer ba lettre moi na lettre pas maman tanga raté bandeko surtout les congolais ba africains généralement mais ba congolais tout tanga raté oko quelque part ba présenter lo moko contrat toni read oko tanga te otalika oso signer tiens maman signa sans ko vérifier moi na bandi ko initier première année deuxième année c'est na deuxième année nde maman koyeba ke no mwana si ba koti na kata soloka ba koti na kata bondoki et akomo koma pro mwana komi ko koma pro abeta ili solo comment est-ce que bana ko pumbwa bazo kende soki Italie na ba réunion bref c'est une famille congolaise donc ba marambu eza tellement ebelé na ba vie ya bana parents s'il vous plaît tozo ba responsabilité na biso na maboko surtout ko bosa na nzambe te ya moke nazaki nango bandeko na ngai pour na to partager bien qu'il y a trop à dire et mambo lobelese belé sur la vie ou encore l'éducation des enfants surtout en Europe mais vraiment que le Seigneur nous aide parce que c'est pas facile hein koza moboti koboro la bane ya GT sur le étape wana te yango ngana na seka bana batu te na kama bato ba seka bana batu il y a des gens ba se moka na bana batu moi voyou moi bana ba cha ba bazeme moi je connais des parents et belo ba seka bana batu ya bango mokutu na bana misu o bango ba seka parallélisme ezate ata na linzaka ba kokana te bref c'est ça bandeko nzamba pambolela ngabino et tokonda biso na suka ezaki tolikat na bonzambe avec la grande mère Dorcas. Abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta Sika. Faites large diffusion au Big Samutu Moko na conseil auto Pesaka. Et surtout activez cloche pour rater le côté. Laissez-nous un petit commentaire, suggestion, préoccupation. On est là. Toyo Karanabiso. Merci. Quant à moi, la semaine prochaine numéro de bonnes choses. À plus. Bandeko na ngai sango ya mawana pasi na mboka na biso ya Hollande. Mama wana bozomona mwana na yaki
alobine mama na ana posa ya quelque chose mama alobi zela na si sosala musala nazosala napesa yo mwana alobi te ifo pesa nga sikoyo bandeko bosambelaka mpona bana mwana eko mama alobi ne zela mwana akozela boya azwi mbeli chuba mama wana akufi ye awa na mboka Eindhoven na kati na Hollande eloko esalami na Hollande bayaya tosambelaka totikaka bana na maboko ya Nzambe lozomona mwana makambo ezozala bien te sala priere mpona mwana bandeko na ngai bozokufela sentiment bozolanda bana te mwana bomi mama awa na Hollande atubi ye bambeli mwana oyo abimi na libumu ne 9 mois mama akufi likolo kaka abanda kosenga mama alobi zela oh Lève-toi, tu es une femme créée par l'image de Dieu, tu dois faire quelque chose, ne te laisse pas aller, lève-toi, c'est la moi de la femme, mais atali tragédie, atali esika outité, atali, voilà, je ne sais pas quoi dire, mais... Zinga